Et puis nazo pesa prophétie monso na président république. Prophétie na moni yango sikoyo. Eza na groupe moko ya bato ba infiltré yo po basali sobere. Alors, baza 4. Bato wana baza deya tout autour na yo. Bato wana bazo utiliser bango. Na éviter na nazo utiliser bango mais bato wana bali ba permission ba touche mo makasi pe suka moko aza na mission ya kotia le poisson. Moko aza na mission ya kotia le poisson. Nakati ya elamba, nakati ya bureau, nakati ya le poisson. Azomona poisson moko grave. Poisson moko ya makasi poisson wana. Esali ke bali ba réussir a boye kovanda na kiti boye. Déranger le poisson nzoto moko bali boye. Et pour ça, nous avons dit que gérer le dossier, on a dit souka. Nous avons dit que ça pas nous, mais comment il est déjà moins retard pour le bilan salé. Alors, il faut que nous ayons la casse pour poisson à l'eau. Parce que poisson est déjà la casse, il y a ma boca. Poisson a bâti la moto, t'as ton quitté, t'as ton bureau, t'as ton voiture. Donc, c'est très important, il a ainsi dit l'éternel. La prophète des nations, c'est dans le milieu comme ça. Nous avons 4 ans à bâtir la profession, nous avons 4 ans à côté de la monde. Parce que au koya ki mala mona bio tango koya na bio pour se bandi ya kobeta se bandi kobeta yo ti ba chérie lo ko ba jira ko ba suka ba yo donc il là que moi ta obélé mais tigara ila sekel wala peda et permettre que you réfléchir sur Dieu. Faut faire attention. Ça c'est que je dis là c'est les civils et les amènent à cause ça que sur le public faut prier. Il faut redoubler sécurité ma casse na bakiti ya voiture na bakiti ya bio abisila yozo ke dekobanda baza 4 mudamu ana mission na ye moko aza po abe biso côté finance moko aza po abe biso côté santé moko aye po apesaka ba mauvaise nouvelle libanda atrahisaka ba efo nyonso oza nango me na moni yo na se okwei na se na kati ya bino ofandi me okufa ye te okwei na se okonza mboka wana azoloba mokili ezoyokanga na tie nation temo bato basali na nzambe aza tout autour ya chef assemble pour les locaux congolais nyonso esika azali assemble pour les locaux parce que ezalaki vraiment panique ekotaki na mboka mpe esalaki bien te mais akufaki me basekele etikalaki nzambe na bongo alongola eloko oyo aredrese bato wana abimisa yango na kwasi mpe nzambe bakanga bato wana mpe balongola mpe batumbola mpe bayambola oyo nzambe tozongisi resu à l'expéditeur nzambe batela mokonzi ya mboka nzambe esala likolo na ye na kombo na Yesu Kristo amen. Merci nazongi awa problème ezali eza ya bakari minye toyokani ndeko ayaki koyebisanga boye abengisaki nga epa na ye nakeye epa na ye na mwasi na ngai c'était un dimanche tokomi ayebisinga ke non même na régime oyo boye koremplace bakutaki nga na bakare minye oyo batikala kobotola ngai yango te ndenge nini lelo bino boye babotoli nga bakare minye idepese viva natuni ye olingi nakende koyebisa mokonzi makambo yo alobi ntango nayebisi yo eza po okende koyebisa ye idepese viva nakendaka nanga kosala rapport wana 2 semaines après nasina nalaki nanga vers minuit namoni mwasi nanga ye koyebisanga na chambre ke corne nanga aza na salon po ye na corne nanga baza na barelation toyokani c'est-à-dire epa nanga akoki koya ndenge nyonso alingi ntango na ye nabimi nakuti avandi na salon topesani bote oyo naza koloba wana ayebi yango ayebisinga boye nazongeli kaka makambo na ngai ya kare minye toyokani idepese viva nayebisi ye napesaki rapport me mokonzi arépondre nga te eske okolinga bazwa biso foto place oyo onatindela mokonzi ayebake oza na ndako na ngai alobi bakanga biso foto idepese viva bazwi biso foto azongeli makambo na ye ya bakare minye toyokani atangelaki nga bakombo ya bato mibale
UDPS viva, UDPS viva. Ayebisaki nga boye puisque ntango naza koloba makambo oyo namoni